magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana kino. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a zélami na Kinshasa, Mokolelelo, samedi 15 mai 2021. D'après présidence ya Congo Brazza, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité homologue na na cadre ya coopération entre deux pays. Rencontre Oyo est intervenir après réélection na ye na 4e mandat na ye na tête ya Congo Brazzaville tokozongela yango na ba édition na biso ezali koya esengeli boyo bape que 29 musulmans bazalaki condamnés na peine capitale, 2 personnes bazali condamnées na 5 ans. 5 mineurs nde bakozala jugé na ba juge naturel na bango bokolanda yango na édition ya lelo. Quelques musulmans pe ba réagir kaka sur verdict oyo pona bango ba juger yango kitoko te pe balobi te et sengeli pe bakanga ba commanditaire, c'est-à-dire des imams oyo ba provokaki incident oyo esengeli bango pe bazala aux arrêts et sengeli pe bape ke côté est kuna masolo ezali kofanda kitoko po bakangi quelques officiers pe basibalterne mususu oyo bazalaka lokola ba complice ya ba groupe armé ya ADF bokolanda yango na édition ya lelo nazalaki na esengo ya ko présenter bino édition ya KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala ya samedi 15 mai oyo na biwa pi bozali ebele pe boyebete awande bozalaka mieux informé qu'ailleurs avec un partenaire idéologie bolandi malamu na mokolo ya lelo téléphone ekoma moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, on bosse anima kama mikana l'état na mboka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone na ngai. Nzambe, babibiye mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tokosuka na batepe. Ana suna mbongo te? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service auto bengi RAM, registre des appareils mobiles. RAM ekopesa sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe en RDC. Potolo wana ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe boye. Tosani na ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyoso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani to mitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango to bomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu. Na RAM Téléphone comme moninga solo. Na cadre ya état de siège boyo batemisala na ngoyo bandi ko salema déjà pe bandi ko mona na po ba wuti ko annoncer que bakangi quelques officiers na kati armée oyo ba coopéraka na ba groupe rebelle ya ADF bolanda yango na reportage oyo. État de siège ezali ko produit ba effet nango na ndenge ya positif po ete awa na province ya Nord Kivu porte-parole ya ba opération Sokola 1 ya Nord Kivu azali ko confirmer arrestation ya ba officier na kati ya ba forces armées congolaises lokola ba collaborateurs proches ya branche rebelle ya ba ADF na Nord Kivu. Anthony Mwalushai a révélé que nombre moko important ya ba éléments ya ba FRDC bazali na ba rang ya ba forces armées ya République démocratique du Congo misusu bazali officier na ba subalterne bazali déjà na disposition ya auditorat militaire. Oyo nyonso azalaki cité déjà azali na disposition ya auditorat militaire, dossier ezali ko évoluer très bien. Bien que ba changeaki quelques officiers militaires oyo bazali na niveau ya justice, du moins tozali kozela ba nouvelle autorité militaire oyo bakozala affecté pour que dossier oyo évolué ndenge a indiqué a affirmé que après ba renseignement oyo zomaki ba militaire oyo corrompu bazalaki na mission ya ko assassiner
bandeko na bango ba congolais. Au moment où tozali ko pesa bino information oyo ba nouvelle autorité mise en place na cadre ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu bazali ko senga na ba collaborateurs nyonso pe ba principaux groupes armés ba renoncer na ba tuerie oyo nyonso bazali ko sala pe ba déposer ba armes na bango pona koya ko servir loyalement mboka na bango. Kutu lieutenant général ya Ituri Luboya yemoko a prévenaki bango pe alobaki ki akozala sans état d'âme, donc oyo bakozwa ako échapper na justice ya République démocratique du Congo te ete ya oyo nyonso azali ko continuer ko sala mabe na este a déposer armes pe aya ko sala mboka na ye na ndenge ya malamu. Kinshasa et l'équipe partout. Côté à Sénat, par rapport à levé à ba immunité à sénateur Matata Mponyo, ba rejeté yango ba détail na reportage oyo signé Naomi Pila. Ezalaki na meni à séance plénière moko ya huis clos convoqué moko ya vendredi 14 mai 2021 na Sénat des demandes ya levé des immunités. Il y a élu des élus ya Maniema Augustin Matata Mponyo ezalaki examiné pe rejeté. Selon moko ya ba sénateur oyo a livré qui information sous anonymat. Naba confrère ya 7 sur 7.cd vote ya levé ya ba immunité ya sénateur Matata Mponyo et Salema quitté parce que deux correspondants ya procureur général près la cour constitutionnelle et komaki na bureau ya Sénat. Des lettres wanande et kozaki selon source complication ya examen ya levé ya ba immunité ya Matata Mponyo. Na première lettre, procureur général alobaki que Matata Mponyo azalaki premier ministre en époque oyo ba fait et se déroula qui d'où il fallait qu'on convoque congrès pour nako examiner levé ya ba immunité na ye. Si manayango lettre mususu komaki na bureau ya Sénat oyo lobaki que Augustin Matata Mponyo azali lisusu premier ministre te kasi sénateur na yango chaque chambre ya parlement esengeli est traité to examiné individuellement dossier yango. Deux lettres oyo nde écriaki deux camps ya contradiction na Sénat na sujet oyo ezalaki na ordre du jour, c'est-à-dire examen ya levé ya ba immunité ou pas ya Matata Mponyo. Conclusion, vote esalemaki pe na majorité ba votaki pour que bureau ya Sénat ba comme la procureur général pour clarifier deux correspondances na ye avant ba élu des élus bazong l'exercice na bango ya levé ou pas ya ba immunité ya premier ministre honoraire Augustin Matata Mponyo. Toyeba que nouvelle date nano ezali retenue pour la prochaine plénière axée sur dossier oyo. Bazali kozela selon source ou apesa information que président ya Sénat a commis la procureur général pour que éclairage epesama. To rappeler que ex-premier ministre Matata Mponyo Mapon azali cité na rapport moko ya inspection générale de finances IGF na o etali prétendu détournement ya ba fonds ou ezalaka destiné na projet ya parc agro Bukanga Lonzo. IGF azali ko considéré ancien premier ministre lokola auteur intellectuel ya échec ya projet yango. Na côté na ye sénateur Matata Mponyo azali toujours ko clamer au effort innocence na ye. Dossier oyo ezali à suivre. Justice Kakande et Koyebisa Biso plus. Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda résumé, il y a compte rendu. Oyo, il y a troisième conseil de ministre. Oyo, Salemaki Mokole Alobi, Awa, Naomi Pila a expliqué Biso, Ndengenini et Likaki. Compte rendu de la troisième réunion du Conseil de ministres. Troisième réunion du Conseil de ministres au Salemaki vendredi 15 mai par vidéoconférence présidée na Premier ministre Ezongela ba triste incident survenu na stade de martyr de la Pentecôte jeudi et l'équipe lors ya clôture ya Ramadan na o etali dossier ba violence au Salemaki jeudi na stade de martyr procès si efongomaki pe verdict déjà prononcé. Gouvernement ekitaki kozwa en charge pe kosunga ba victime ya ba affrontement au Salemaki entre des communautés musulmanes. Selon toujours compte rendu au EPSAMI, la ministre de la Communication et Médias, lors il y a troisième conseil de ministre et enseignement supérieur et universitaire a formulé quelques propositions na gouvernement sur l'orientation et président de la République na rapport na ma production et syllabus facilitation et mobilité et étudiants. Moïno Nzangi a proposé qu'il na conseil de ministre réactivation et prime de recherche pour les enseignants au ezala qui prévu na budget à l'État
Na oetali dossier transport ya ba étudiant ministre Moïdo Nzangi a proposé qui mise en place ya ba abonnement spécial pour na ba étudiant peut kopesa bango ba carte sécurisée moyennant contribution minimum pour na ko permettre bango ba accéder à ba bus Transco. Année Mobimba a profité qui relancer question sur la bourse ba étudiant. Conseil des ministres qui acte la proposition peut ba décider qui ko soumettre en gros pour la harmonisation. La ministre chargée la budget et finance. Bon noter que conseil des ministres que troisième conseil des ministres et gouvernement Sama Lukonde ezali ko continue ko sala mosala kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Justice congolaise a condamné 29 musulmans sur dossier Oyo et Salamaki Mokole a jeudi na stade Marti et Sikawapi ba musulmans na la police bandongwanaki na cadre ya fin ya Ramadan na bango bolanda reportage Oyo. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe a rendaki verdict naye sur procès en flagrance Oyo ibandaki Mokole ya lobby vendredi 14 mai 2021 ya bandeko Oyo bakangamaki lors ya ba échauffourée na stade de Martyrs na occasion ya fin ya Ramadan Oyo ezali fête ya ba musulmans. Na verdict naye justice congolaise a condamné 29 prévenus na peine capitale Pemi Balé bazali condamné na 5 ans de servitude pénale principale. 5 mususu bazali acquittés tandis que 4 mineurs pour bango bazali banamike ba renvoya qui procès na bango devant ba juge naturel na bango Oyo basambisaka bana. Au total 38 personnes bazalaki arrêtées mokolo yango na la police nationale congolaise na kati na bango 2 chefs de sécurité. Il y a 2 bandes Oyo bandai ko bunda na direction ya communauté islamique au Congo Komiko na koyeba bongo Monsieur Tawa Niembo Oyo azali chargé de sécurité ya Cheikh Abdallah Mangala. Monsieur Youssouf Moussangu yepe azali chargé de sécurité ya Dibondo. Bato Oyo mibale bazali présenté na justice lokola 2 chefs de groupe ya bagang bazali poursuivi pour na association de malfaiteurs paix rébellion contre République démocratique du Congo. État de droit to lukaki yango yo toyebi ke basali ya nzambe bazali wana pona kolakisa batu nzela ya malamu ya kolanda kasi ya kubomba batu te to sengete justice asala musala na yepe ba nyonso oyo bazali cité na affaire oyo bakota makala bali avungule po ete ya ba église mususu oyo etikali na buzoba ya boyeba mekate Kinshasa et l'équipe partout. Quelques musulmans ont réagi mokolo ya lelo sur verdict oyo et condamné bande kona bango bazali wana na micro ya Hervé Zaka na merveille Mobende. Oui, le procès est un peu bien, mais 90% au Bakangi bazaba innocent. Ba vrai promoteur ya Makambouana bazali. Ça fait maintenant 2 ans dans le siège islamique au Congo sur Kitega Wileri. Ba vrai promoteur bazawana. Et puis dans kati ya Makambo, on ne comprend pas les représentants actuels comme Chibondo, de quel miracle elle se retrouve à comme représentant. Tu évites ce qui n'a miracle parce que l'élection est salamaki président sortant d'Imtassa l'élection mais l'élection n'a pas là entre Mangala na Alemouine babima point d'égalité na point d'égalité wana babi batia loi islamique na loi islamique et là que jouaki ezalaki vis-à-vis ya elongi ou ya tangi mingi koleka muninga bazaki na même critère ya souk ezalaki par rapport à âge même Mangala se retrouva qui représentant légal mais ça fait maintenant 2 ans Mangala tikala ko tsa partenaire tam ko monter na siège bango baboto la siège et puis ba promoteur ya Makambo bazana 4 siège eza bilongi otomoni na TV anati do bilongi ya solo eza kuna na lingwa parmi ba promoteur ya masse o babandi mobulu eza batati bondo Mangala tikali ko se retrouver konaté. Dès que vous tout comme des côtés comme on a kabamoni barandi ko se chamaille devant les policiers des ordres moko inattendus. Est-ce que tu peux imaginer que mon touti na carême pendant 30 jours pour y roboma moto. Touti na carême vraiment tous on a no bateau. Touti na carême pendant 30 jours to kangi carême pour y roboma moto. Ozwa pioche au beti moto. Na na vandi pembe na moto na moni aza na mateka bleban azo pakola na elongi. Na tuni nga nous sommes pas la mateka boendengene. Na comprendre que lorsque les marches à la bateau pas qu'on déjà matek des acquis déjà na bateau ba se baye ba kike mon boulot et que ça la pas ba la kaki bateau beaucoup monde na soki Mangala yi yango na peto moni donc na kati ya Makambo le promoteur ya Makambo o ezali Chibondo
mais c'est bon on aime taza promoteur na kati makambo nyos et puis banto bano nyos bakangi bazaba innocent problème ya makasi auto koki ko condamner gouvernement congolais parce que bazalaki déjà au courant na kati makambo nyos na instance nyonso bakendaki basambi mangala zaki kolonga bango na instance tout mais juste maintenant siège ezali toujours occupé par les rebelles comme pour moi les rebelles bakanga na bango siège gouvernement azali ko salelo ko mokote bayebaki makambo nyonso na ba désordre tout bayebaki mais il fallait peut-être ekomala mususu ba poser ba acte ya boye peut-être gouvernement akoki kozwa mitindo na nini akoki koloba na mibeko nini akoki kopesa moko na moko. Les injustices et incompétence à la justice en Boka Nabiso. Parce que l'erreur avait déjà débuté à partir. C'était acte qui évitable. Lorsque le gouverneur a donné ordre à Kosansa, dès quand il a dit que la place, il devait s'attendre à ce genre de choses. Mais finalement, ils ont arrêté les innocents, bien qu'il y avait parmi les gens qui ont commis aussi les innocents. Ils ont arrêté des gens aussi qui n'ont pas fait des actes. Parce que le policier Bazaïd a frustré. Il y a des ordres. Quand on a un musulman sans acte, sans preuve à l'appui, au lieu de chercher les gens qui ont fait que l'eau est ça là, les deux imams sont présents en vie. Il y a une place où ils vont contre la salle. Pourquoi les imams sont présents qui sont locaux Salem? Ces gens étaient frustrés parce que les policiers ont imposé. Les policiers ont imposé les musulmans, les fidèles musulmans, les c'était ça la réaction. C'est au bout, les policiers ont dit stade. Des ordres de Bandakuan. Après des ordres, certainement les musulmans réagissent, ils ont mal agi, personne n'a encouragé l'acte. Ils ont des actes déplorables. Mais chercher la cause. Les commanditaires sont là, pourquoi ils ne les cherchent pas? Quand nous sommes ici, c'est ma grand-mère qui est morte. Pourquoi elle est morte? Parce que lorsque Bakou a gaz et bête, elle était au douche pour s'apprêter pour aller dans la mosquée. Quand elle s'apprêtait pour venir, elle est hypertendue. Elle a fait une crise d'AVC hémorragique qui a pris finalement même. Qui sera responsable de ça? Qui sera responsable de ça? Les policiers ont tué par balle réelle. Quel est le policier qui a été arrêté? Ils ont envie de ça pour que si le gouvernement avait envie de genre de réaction pour que soit solution adéquate, durable à la crise ou comico, la réaction a été faite. Le gestionnaire de SAD a autorisé deux groupes protagonistes à ressembler à la place Moka à la même heure pour le même événement, à la même date. Tant qu'on dit que nous avons Kanate, au Sangisi Bango. Et le gouverneur a donné l'autorisation de prier aux deux groupes protagonistes. Na cadre ya fula masolo ndenge kaka boyebi Beltesco nzambe na bango atie na marché lampe de rasoir Nelson Platinum triple X oyo ezali kokata avec impact na idéologie mais au-delà ya kokata suki ezali pe na bakado oyo batieli ba coiffeur nyonso ba utilisaka lampe oyo bolanda yango na reportage oyo. Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lampe de rasoir oyo atie à disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisi na ba kwepe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco
Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Betesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Betesco. Kinshasa eleki partout. Nzambe ya ba société nyonso de loterie awa na République démocratique du Congo Sonal awutaki kofuta moko ya baganya na ye montant ya 9 650 400 francs congolais awa bafuta mbongo ya ba millions. Soko za na besoin ya mbongo ya mikate na momba kende na ba société mususu mais soko za na besoin osomba lopango place ya bien Sonal. Kaka ndenge boyebi Nzambe na bango nyonso ye apesaka mbongo ya lipa na nguba te to mbongo ya mikate na tongo kasi ye apesaka mbongo ya mapangu. Lelo na agence ya Barumbu Société Nationale de Loterie afutaki Papa Octave montant ya 9 650 400 francs congolais oyo aganyaki na course ya mokolo ya le 11 mai oyo eleki na présence ya ba agent pe ba cadre ya Société Nationale de Loterie Sonal pe na ba parière oyo ya agence ya Barumbu boyoka heureux gagnant ndenge apeselaki na micro ya KNB. A gagné 9 650 400 francs. Na bana ibandeli ya PMI. Un peu en retard mais et na bana kala. Bana un peu de Sonal c'est à donc traîner comme ça mais Sonal ça c'est qu'on a gagné. Tic tac. Papa tanga donc na tengi de ba ko peta PMI et surtout que ba jeune ba donc mais intéressé na monter. Elle a gagné mais ça souffle. Ça m'a sali grâce. Monsieur Juvenal ya Sonal pe azangaki malobate pona ko encourager ba beti nyonso ya PMI. Biso Sonal les années ti bondime za cet esprit mutu atindika bato bagani biso to lakisaka bato bagani bomoni bino moko papa a gagné aza directeur retraité à Sonas papa Oscar bayebiye ye mutu a gagné awa na Barumbu parce que bagani musu Zarak donc ye andimé la biso oyo pa ko ndimé la biso so ekobeta ko gagner mbongo na ye si nous existons parce que les gens nous font confiance venez jouer et vous passerez de votre état de la pauvreté na état de richesse de l'Obaka Sonal et za hôpital et dit que la maladie moko ya mpiak maladie wana za hôpital musute tak Sonal za ki mpiake oye beaucoup millionnaire net papa wana Holandie ngai albi retraité azo lokuté mais pour na Sonal azu muso Sonal PMI bino batu bochaka tembe na PMI botala papa Octave ndenge akomi millionnaire na minute ya kotanga ancien directeur ya Sonas mais abetaka PMI lelo Nzambe ayoki losambo na ye a gagné ba million bondi melangai yo pe otile na ndako kotaka doute continue kaka kobetaka ba 1000 francs okobanda kolia kaka bambongo mikate na bambongo ya lipa mateko fele kasi soki oza na besoin ya lopango ba million je ya solo o eza na monopole na République démocratique du Congo ezali kaka PMI beta po olonga mpiaka na kati ya République démocratique du Congo keba okolala mpiaker lobby olamuki millionnaire et Kinshasa eleki partout. Nzokande chaque 15 mai ezalaka journée internationale ya ko vivre ensemble yo muto bengana baninga yoka reportage oyo ya Naomi Pila. Non complet à journée yango wuta origine yango ezali journée internationale du vivre ensemble dans la paix décrétée na ONU le 8 décembre 2017 date ya le 15 mai nde ezala retenu pour na ko célébrer journée internationale du vivre ensemble. Quelques plaidoyers pour la paix et paix samaka chaque année pour na ko renforcer kimia paix solidarité na mokili mobimba. Ko vivre ensemble ezali synonyme ya kozala na unité malgré ba différence na biso pe ba diversité raciaux et culturelle. Yango ezali ko bâtir un monde viviable ou ezali ko reposer sur harmonie, paix, solidarité na mokili mobimba. Journée le 15 mai ezali ko susciter ba nombreuses initiatives ou ezali destinées na ko fédérer ba énergie pour na komema kinya partout dans le monde.
na mokili esengeli kobunda mpona kozongisa kimia kolongola oyo ezali tribalisme raciste to nyonso oyo ekabolaka biso tozali biso nyonso kovivre na kati ya humanité esengeli bikolo ezala ya kofungwa mpona koyamba bapaya esengeli mpe na kati na biso totika baconflit oyo ezali kokabola biso kasi to préserve kimia oyo ezali malamu mingi poko mokili na biso ekende liboso. Kinshasa eleki partout. Nini etindaka mobali à commettre infidélité alors que azana mwasi na ndako. Hervé Zaka merveille bopende bazalaki na terrain. Mibali mingi bakoma ba infidèle envers basi na bango pona kozanga harmonie na ndako ya libala. Ba mama ebele bazalaka soumise pe na confiance ya mibali na bango te. Cause mususu ezake basi mingi ya mabala ba négligaka ba soins corporels ya ndako pe bayebaka kozwa ba soins ya ba papa comme il faut te. Ba mama misusu kutu ba monaka importance ya kobongisa nzoto na bango te po deja baza na ndako ya libala. Na yango biso totunaki na population nini esalaka ke mobali abima libanda alors ke aza na mwasi na ndako. Eza babilo mususu mwasi osala mobali aosepela nango te. Eza bilo mususu mwasi azotia kimia te mwasi atoki te bamakelele mwasi le mususu azosala biloko oyo mobali aosepela nango te. C'est là ke mobali ekoki kosala ke mobali akoma na infidélité to mwasi azovivre te selon mobali ndenge alingaka azala. Yango wana eza moko oyo ememaka fidélité na ndako ya libala. Nakopesa kaka conseil na basi oyo azotia azala mwasi oyo akopesa kimia epa mobali azala mwasi oyo akosala oyo mobali azolinga mpo batambola nzela moko na bamakambo peut-être nga nalingaka boye te alinga boye to se comprendre te yango bible elobaka abakabwana eza nde amona biso bato il faut tosala eloko oyo mpo totambola deux esprits etambola nzela moko. Mobali akoma infidélité na ndako soki mwasi aotosa ye te soki mpe dialogue eza te na ndako mobali aosala makambo na ndenge na ye mwasi mpe aosala makambo na ndenge infidélité ekotaka na bon incompréhension ekotaka na ndako mpona infidélité mobali soki azotosa mwasi mpe soki azotosa mobali te infidélité ekotaka soki mpe mwasi amona mbongo mobali te infidélité ekotaka na ndako. Naopesa comme conseil ke mwasi azala mobali azala fidèle envers mwasi na ye mwasi mpe alinga mobali na ye po avanda kimia na ndako. Premièrement eloko esalaka ke mobali akoma infidèle devant mwasi eza na ba comportement ya mwasi. Soki mwasi ozo se comporter malamu te devant mobali na yo ekopuse mobali abima libanda. Mwasi azalaka soumise na nyonso po alobi soumission mobali ntango alobi likambo boye ye mwasi fo ose soumettre na yango. Langage ya mwasi fo ezala malamu devant mobali accueil ntango eza langage ya malamu te devant mobali azoreproche na miso ya bato yo ozorépondre mobali insolement oyo mobali azoloba yosalela ye yo ozosalela mobali te. Na moment ya vie conjugale mobali akoba yo servir ye yo boyi koservir mobali biloko oyo mobali azomona na ndako ya libala oyo ezosepisa ye te yango esalaka ke mobali akoma infidèle. D'abord mwasi fo azala na langage oyo eza ya malamu ayeba identité netake mwasi nazali nani nini akoya ko mobali mpe asepela nango nini akoya ko mobali asepela nango te. C'est ça eza baraison esalaka ke mwasi mobali akoma infidèle devant mwasi na comportement na biso na liboso na mwasi nde esalaka mobali akoma infidèle. Bon, concernant la copie, tous les deux sens, moi c'est mobile, ça veut dire que l'heure au Bali, au salut contrat, ma partenaire nayo, il faut boubongi, ça doit bien. Alors ceux qui ont signaté, il faut vous fan d'abord, tu dois voir, là c'est une des fois, ils allaient pas boubongi ça. Mais le dialogue, il y a la force, il y a les balles, au sol là, au sol entraîné, quand on a mon ozobunga boy. Papa koto na moni ozokala mabebe na lingi tozongisa bapo libala ezala harmonie libala ezala ko harmonie so mpamba linga ki asangisa bato mibale ayebe pourquoi
bato mibale asangisa biso bayebi ke na kati ya libala intérêt nzambe ezali intérêt nzambe lelo eza kobota bato bazala bien bovivre bien na kimia na sainteté bobanga nzambe omoni na kati ya couple nyonso eloko ya liboso mwasi na mobali bakoyeba fi batya nzambe na kati ya libala na bango lelo eza moto ya yango wana nzokande esengeli na mwasi ya libala azala na botosi envers mobali na ye mpo ata bible ezorekomande yango kozala na confiance ya papa soki ake koluka mpe kozwa soin ya ndako mpe soin ya papa na ndenge esengeli ekopesa papa esengo ya kovanda na ndako mpe likanisi ya kozwa lisusu basi libanda te. Kinshasa eleki partout. Merci pour Nabino, Nabi était aux acquis belé, scotché, liboso à la télévision, Nabino pour Kolanda, KNB News, il y a lelo samedi 15 mai 2021. Merci na équipe, il y a rédaction, à Warrior, Pinamoni, Naomi Pilawa, chef d'édition, Merveille Bopende, Hervé Zakao, Bazako Salam Moussala qui toko, Kassikara Nenge Boyebi, ou la Sala Rabiloko, Bozomona Boye. Car Nenge Pesa Rabino devoir à domicile, Kombo Naye, Papa Timothée Kaimbeenda Zalaki na régie. Kasi boyebi kaka mutazali ko chapeauter coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukende Chimanga tukute na mikolo ezali koya Kinshasa et partout oui Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino